toyeba siko problème yango ezali nini, nani atindi baenleve ye et pour quel motif. mikolo nyonso tu tomoni pasteur mokuna atelemelaki famille ya Kabila, bamakambo ebele bimaki pasteur asoulevaki bapoint ebele, asoulevaki makambo force commune, asoulevaki procès ya Kabila ba réouvrir yango, asoulevaki mort ya Shebea, donc bapoint ezalaki moins ebele, bapoint sensible ndenge balobaka. Donc ça on dirait ba boîte de Pandore o ezali soki fungwami et koki kokweyisa ba tête na kati ya république. Tomoni lobby et avant-hier pasteur Mokuna kendeki na parquet. C'est la même information ba piégé pasteur Mokuna est parti au parquet pour un seul dossier ezalaki ya Mami Chibola. Bon, procureur à Gotala, donc procureur à Salaka instruction, normalement en droit, on dit le procureur instruit à charge et à décharge. Deux fois, tu as l'élément positif et l'élément négatif. Kokoma komikuna akutani na plainte siko ya famille ya Kabila. Alors, plainte ya famille ya Kabila ye na nani et na fille moko boye, donc fille wana en tout cas baseka kabutu na vite. Mais dans le modèle tokomone le longia fi wana na ndenge fi wana za ko se présenter azolo ba français na bien français abato Lubumbashi wana, mais donc on suppose que c'est la sœur du président ou la cousine du président ou la nièce du président, mais modèle fi wana zali to ndimi kututo qu'on dirait pena ça poussara à 15 km ya ndako ya bonheur. Aye ko porter plainte pour na compte ya famille na bango ya Kabila. Donc ye azali Kabila. Aza Kabila ya nièce, aza Kabila ya mamaleki. Comment baninga mususu ba kurule na ba karosi ya azali kaka bo godi boy. Azali kaka gbetele boy fi wana yakiko oyo o alobi na parke wana. Est-ce que ça machination te? Est-ce que ça manipulation te? On ne sait pas. Le juge va instruire, nous sommes prêts, donc Congolais, nous surtout, azali prêts à yoka, dossier wane ko suka ndegeni. Bande konangai, balobaka, moko boipe, il est temps que la vérité éclate. Ezakana tata moko na prison kuna edi kapend, asenga kape procès na yeza la public, babo yela e procès wana ya public. Wana 1. 2. Ezana tata mususu Pierre Mirindi, Pierre Mirindi, tout ça, na Suède. Pierre Mirindi, wana mutuana Mirindi, wana na Suède, aloba bien qu'il a fait partie, il y a ba commando, oyo bazala ki mukolo musée akufa. Mais c'est un grand témoin. Donc, il y a loko ya kokende koluka gauche, droite, tete, botindi commission rogatoire, ya lobaka azana ye prêt à yako samba, l'essentiel kakaba assurer sécurité nae. Aza na Suède wana alobango abombe longita lobi nazalaki alobi la mort de Mzee c'est toi to yebite toi wana lobelaki nani wana ba témoin déjà oculaire oyo to yebike bazalaki eza na major moko soki muilamu major moko muilamu na lieutenant moko ngoi wana to yebita mona na kasute soki pa zalaka viva soki akufa wana na procès ya Shebea. Mais muku na lera lobi bongo soki ba zone d'ombre zebele. Alors, to salani. Ba kende koluka ba témoin wana, ba témoin bakoya bako jurer devant les juges. Je jure de ne dire que la vérité. Soki na kosi bokanga ngai. Et sili. Soki bakosi bakangi bango. Soki ya solo vérité yebani. Sikoyo Ibrahim Kabila nani atindi bakanga ye. C'est pas moi qui le dis. Ça a circulé, tout Kinshasa en parle. Tout Kinshasa en parle. Aleki na émission et pas Sango, il y a beau solo na politique. Bon, mon bien, Sango à lobby. À lobby, Ngaï n'a posé ma question, invité à répondre. Yé à lobby, que Azako Senga test ADN et Salama ya solo pour esunga payer. Pour l'air abandaki koyana bakisation ya kolobaka zali mona mze, bazongi c'est la réponse balobi non azalaka mwana suki ya basankusu tatana azalaka côté wana suki ya bandundu suki ya mbandaka. Mais c'est une façon de chercher la vérité aussi.
Yepe siko soki ya kosaka. Basa la bango test ADN na vrai laboratoire. Comme ça, vérité est éclatée et yebana. Mais, Mandeko Nanga, il a posé une question. Question, on a pu bisonio sur tout au coquille que se posait en haut. Ata yon dengo vandiwan. Ata nga ndenge na vandibo. Mama, ou bien papa, ndenge bo vandiwan. To laquelité. Moto yo asali nyon surtout que bomoni pena papa nabino a koufi na ba circonstance moko trouble. Et zalaku tout ko zalaki en exil. Et zalaku tout zalaki gauche droite non. Okomipe ozui bokonzi. Okoluka oye ba vérité aliwa ya tata note. Atabino moko. Bandeko bazali bazako zela. Batata leki bazali bazako zela. Batata mwasi bazali bazako zela. Bako sepela mingi pena ba mona ke mwano na biso aluki vérité aliwa ya papa tisuka. Ezalo zalaki mwana mobokoli. Ezalo zalaki enfant adoptif. Mais soko komisi vérité wana tisuka. Bandeko na yo ya adoption bako sepela bako loba non. Mwano na biso alandelaki biso dossier oyo to yebi siko vérité. Nie. Alors, silence, wana, est-ce que ça bomba quelque chose? C'est une question. Toujours na famille ya Kabila, pena makambu ya dossier ya Kabila. Toza kwa kile mutute, toza kwa funda mutute, ezaba makambu to yokaka. Na kati ya dossier wana, toza laka surpris. Toute la population congolaise, ezalaka surpris, ya komona vraiment que Aimé Kabila akufa babomaye na kati ya ndako. Ti lelo vérité zéro. Toyebite. À part wana, tokende na deuxième personne. Ezaki na sœur ya mzee moko bosoki Antoinette soki Véronique Kabila baboma Marceline entre Antoinette Marceline ou Véronique na Lubumbashi kuna. Toyoka nini garde du corps à côté là vraiment na salon à bétail masasi. Bazwaka garde du corona, ba transféraka e paraît-il na Kinshasa. Tilelo, biso nabino, est-ce que tu yebi vérité? Rien. Alors, ba dossier incomplet oyo, ba dossier oyo isuka na nzela, e bombelaka biso nini. Tovanda tolamuka botoyoka tata munene boye tout ça l'entelo, Gaëtan Kakuji, akufa boye bakende na Lubumbashi bakundaye. Ezaki na période moko nduma. Est-ce que tu es la vérité? Rien. Qu'est-ce qui se passe au juste? Bamama batata bandeko. Donc to kende mosika te to joana no belema oyo Ibrahim wana alobi na bosolo na politique. To landa. Eloko na koyebisa yo bango nde bato wana. Bato bazali wana se chantaka bana na musée nini papa kufi batikali na pouvoir 20 ans yango basali eloko te bayebisi biso te ke papa akufaki boye oyebi biso tokoki kotuna bango bino nde bozalaki na pouvoir boyebisa biso papa akufaki ndenge nikwa biso tozalaki bana mike mais ole basala bamakambo mosusu ezala malamu nde eloko na eli awa yango wana nalingi makambo ya musée elekaleka ndenge ezoleka te oyo alobi wana te soki boza bana na musée tobengana tokei tosali bateste toyeba mosusu baza baadoptif nazokangama parceke nayebi non teste ekosunga biso makasi ntango mosusu mpe ekoki kosunga ngati oyebi te si balobi papa na nga mosusu aza soki moto ya Angola te Équateur Équateur si ekoki kosalisa nga mpe nayeba papa na nga eza mpona biso na yo plande ya baéquatorien wana ba 100% ndenge ozala mwindo na nga eza ya balobakati osokoma na nkolo nakenda mama no na nkolo mwindo na nga eza ya balobakati donc naza mwana moko balingi mingi mpo bayebi na telemelaka idéologie ya papa nde nalobi bamakambo wana oyo ya kokenge tofundi mokuna tosali mokuna biloko wana eza malamu otangi mpe kelasi. Oui, natangi. O baninga no batangi tala lelo bandeko no bamuso baza ba député, muso baza gouverneur. Yo ndo tigali si mapta muso boye no nzela botanga. Ça continue la musala soda lelo ko zata général. Non.
azalaki soda te tika kotyanga na basoda nasala mosala ya soda so okontinue na mosala soda so lelo ozwi mpe ta général te nazalaki suivi naza suivi epuis natangaka mais nastopaki na G3 nakokontinue parce que nakoki koyebi biso te po yo moko oboyi olobi toloba makambo ya famille boye te makambo ya famille awase wana eza makambo ya famille ozotunanga makambo na nga ntanga oyebisa oke natangaki te mpo na motu boye atiaki nga na prison oya oyebisa nga lisusu nini donc soki nga natangi te lelo eza mpo na Joseph Kabila ye nde fafutelo minerval non bon akoki kofuta parce que ye nde atikalaki lokola yaya moko na kati ya famille c'est ça omongi eloko na linga koloba c'est-à-dire oreconnaître ke ya na yo nde afutaki minervaltika son demi donc leki azoreklame baplan na ye yaya efala futa tika tozozonga tebeza radio te Israël Mutombo sango mokonzi officier de permanence chef de poste Tata Malongi abitumba moko akolonga kobosana te kotya ofrande na yo tozosala studio moko ya monene mpona baenregistrement d'émission 9 concept ezanga na mutu awa ifo tobimisa yango na suka place wana obongo nde yango ndeko Ibrahim Bakenda vrai ou faux changer nano wana komolanga Ibrahim Kabila Touareg Bakenda te ndenge yo olobi ndeko Ibrahim Kabila Touareg alias Bakenda non 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 écoute nayebi sio Ibrahim Kabila Touareg nde kombo na ngai très bien olobi na biso akozali mwana ya Musée le Père Musée le Père oui olobi na biso ke ozosoutenir komba ya mokuna oui nazosoutenir komba ya mokuna po aza patriote batika kointimide mokuna eza erreur mingi kokende kofunda mokuna parce que mokuna asengi yo Joseph koyebisa biso nani aboma Musée mais il faut zala na soni kokende kofunda ye parce que soki mokuna alobi oui naza na raison parce que yo ozalaki wana na pouvoir yo en tant que mwana ya mutu wana pourquoi osilisi procès wana te bato bayeba bien pourquoi osambisi elika mobutu alobaki entre un ami et un frère le choix est clair ndenge nini yo ozondima ami mozoboya frère na yo non oyebi biso toza baafricain baafricain babondela baafricain baloba omoni ndoki belela jour aso okendaki nga kati ezalaki nakendaka kuna te mpo na nini papa tika Maurice tu as suivi papa bosolo ekomi na suka Bintou Arlette mbote na yo je pense que on a fini tokuta na lobby tokuta na lendi pardon avec le même plaisir et le même travail les journalistes a posé des questions l'invité a répondu ne nous en tenez pas rigueur bo s'abonner et beleso oui bandeko bouti kolanda wana ezali Ibrahim Kabila mais à part Ibrahim Kabila ezaka na moko lisusu aleka na batelevizio bo Etienne Kabila mpe ezaka lisusu na moko abanda koleka na Afrique du Sud Taratibu Kabila soki Taratibu bango nyonso tu baza kaka na même version baza na même ligne ya défense balingaka bayeba vérité ya liwa ya papa na bango en face de Joseph. Alors dites comme si vous adressiez à Joseph. Oui, en fait le seul message que je pouvais transmettre à Joseph était celui de nous laisser, nous, de la famille Kabila, le libre choix de pouvoir porter plainte sur inconnu sur l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, parce que cela nous revient de droit. Puisque nous avons constaté que le pouvoir de Kinshasa n'a pas la volonté de laisser à la justice la liberté de faire son travail. Le pouvoir de Kinshasa, si je n'ai pas du pouvoir, je parle de Joseph Louis, Joseph étouffe le procès sur l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. C'est le premier point. C'est le premier point. Le second point, c'est que, j'avais même dit dans mon premier point de presse à Kinshasa, nous devons, nous, de la famille Kabila, nous devons constituer une commission d'enquête au sein de la famille, devant inventorier tous les comptes et biens de Laurent Désiré Kabila au pays et à l'étranger, afin que tous les héritiers soient remis dans leurs droits. Ça, c'est un droit inaliénable pour l'héritage. Donc, voilà. 2 points, enquête, clarification de l'enquête sur l'assassinat de Kabila. Et puis, l'héritage de ces derniers. Tout à fait. Je crois que, merci Étienne pour cet entretien. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Tokomi lelo plus ou moins na 20 ans, banda tata wana kufa. Est-ce que bateau bazana bokonzi, bateau bazana règne,
wana penzo akufa tata na bango to noko na bango to tata ya kobwaka to tata ya kolokota. Franchement, bamama batata mandeko, un jour bokozalaka batata, un jour bokozalaka bakoko. Do ovanda penza bolikambo moko leki okaka na misu boye ovandi pete olekisi yango pe okomi pe mobange oyebelo kwa koyeba ya kolobela bakoko na bino bakoko note bakoko bana besoin koyeba vérité que koko na biso akufa ndenge nini. Personne n'en parle, personne ne veut suivre le dossier jusqu'au bout. Est-ce que ezobomba ba makambo? C'est une question. Est-ce que ezobomba ba makambo? C'est une question. Poni ni kaka soki bake ko simba ba point sensible. Mbala moko ekomaka ba menace, mbala moko ekomaka ba enlèvement, mbala moko ekomaka boye. C'est que dossier wane bombi ba makambo ebele. Bato mulongo sombo bakotaka na makala pona dossier wane ya mzee. Ti lelo misusu bazali kaka kuna. Babimaka te ponini. Est-ce que bazali vraiment ba vrai condamné? To bazali condamné à complaisance. Tomonaka, à une époque comme ça, le vice-président Yerodia, à Lobaka Likambouana, à Lobaka que les commanditaires sont dehors, les innocents sont en prison. Bah tu es belé. Et ça, moi, c'est mon secrétaire particulier, tout ça, ce qui n'est pas. Tu es bakadi sous-souté, moi, si on a escazalaka, toi, zalakate. Et ça, quand on a soda moko boazaka na renseignement, colonel Leta, tu es bakadi sous-souté, soka zalaka, toi, zalakate. Colonel Edi Kapendi, ti lelo azaka kanamakala. Et za la grâce Félix ayeko grâce batu, ye ba grâce ete, bakangela kaye nini, afin de la kanamakala nini, est-ce que ye vraiment commanditaire ya Monrouana? To ba latisa ye beurre. To ba bambela ye likambo mo epa sambezate. Alors, likambo zazaki nango ya koyebisa bino yango wana. Donc, lokola sangwese yebani na mokili mobimba batu pe basi bamoni ba image etamboli naza sur bakokende ne place vraiment ya mabete po soki ezalaki ke banlevaki ye en katimini elingaki bamisusu alinga kutana na sor moko mabe. Mais lokola manleve pe batu bamoni pe ebimi à la minute naza sur bateau banlevé mamsu bakobanga po mokili se yebi déjà que mwana moko banlevé wana siko banlevé pona nini asali nini ya mabe oyo alobi. Mandeko na ngai test ADN eya kosukisa bamakambo ebele. Test ADN eya kosukisa bamakambo ebele. Kala ezalaki mwana botami batu bakozela batala ba signe distinctif. Est-ce que alandi tata, est-ce que bakoselaki ye, est-ce que alandi boye ezalaka na ba doute ebele. Mais ezana ba tata oyo bazalaka na makila makasi lokola ba tata na biso ba rochero bazalaka na signe moko distinctif. Soki mwana botami en tout cas mwana azaki na mwa signe moko o batutu babandeki koyeba. Po yeba ke mwana wana azali mwana ya tabulei ezaki na mwa signe moko kaka mbala moko comprendre. Male mundele aye kosala intelligence aye kotia test ya ADN. Test ya ADN e sauva mabale ebele. Test ya ADN e bomba mabale ebele. Test ya ADN e sauva pe batu ebele. E sauva mabale ebele na nini? Sauva mabale ebele na sens que mutu moko tata moko aboti mwana. Mais abota pe mwana moko libanda. Sango kaka etambolaka mwana wana ya tata wana. Misu balobi te ya tata wana te ya jeune garçon na misusu alobi ya tata wana. Bake kosala test ADN et prouver que non, zemi ya tata wana. Tata azui a récupéré mwana naye. Wana premier fait. Deuxième fait. Ezana mabala mususu e panzana paraît-il na ambassade des États-Unis. Libala moko panzana kune zalaka nini tata moko azaki na États-Unis akomi na États-Unis abota bana 4 akomi na États-Unis asali papier azui green card bapesi accord abengisa bana ne donc regroupement familial atindi bamakambo nyonso tu bakende kobengisa bana
ozomona ok bake kobengisa bana mais ambassade des États-Unis akoma na système moko lere obengisi bana bongo na regroupement familial fois sala bana test ya ADN ambassade asali bana test ADN sur 4 bana moko kaka bima ya tata wana 3 oyo misusu ya tata wana te nzoka fi wana pandaka azalaka na tata wana azaka kozonganaka na sherine moko ya quartier ne buo sherine ya liboso ya quartier na bango ya kola wana akomaka na campus donc bazonganaka na bango azwaka bazemi wana nyonso tu papa wana ayebaki kaka mwasi na ye 3 babima ya papa wana te libala ekufa eza na garçon moko na mboka moko boye akende poto alobi abengisa bana na ye bana yango batikalaka mibale mais siko malheur esalaki ya ye siko malheur ezalaki nini mpo mama bana wana akufa bana mibale bake bakende kosala bapapie ambassade ezwi bana ebendi makila basala test ADN na test ADN wana bana babotama nzoka moko kaka azalaki ya garçon wana kende poto mosusu azalaki ya ye te mama mpe akufa secret yebani te secret yebanaka kaka na camarade na ye moko azalaka pure confidente na ye akende Lubumbashi camarade wana moto ayaki kobimisa secret que moninga na ngai mpe a son âme kilere azalaka na jeune garçon wana banini abandaka mpe lisusu kobima na vie tel vie wana ya société tel me lokola vie yango azalaki marie libala wana ezalaki ya kobombana do période ya zemi wana ekotaka mwa doute mais on dirait moninga na ngai ndenge asalelaki bacalcul azaki komona on dirait zemi wana ekoki kozala ya vie wana mais babomba secret mama ya bana akufa papa wana ya poto na kanda wana asalaki nini et pourtant bokola bana wana bango mibale azalaki kotindela bana wana bilamba ndenge moko do bana na ye mibale kande leki abengisi kaka mwana na ye oyo moko atika o mususu o mususu mpe sikoyo mama wana tata wana mpe bazalaka su na trace na ye te de mwana wana atikala mitelengano alors bref ezalaki parenthèse nafungolaki test ADN ezali vraiment solution monene epesaka réponse à 100%. Ça sert à rien ya kotergiverser ya kokende gauche droite o boye non soki likambo ekoti kaka dutu tokende mondela kata makambo soki toza bandeko ok soki toza bandeko te merci basta ciao likambo esili oleke ezalaki soki okeka kobimisa likambo wana baenleve yo bakomi komenation na butu na telefone na nini tout ça tokosuka nango wapi ça fait 20 ans déjà il faut que la vérité éclate c'est bien ça c'était tika ko intime olobi na biso akozali mwana ya musée le père oui olobi na biso ke ozo soutenir combat ya mukuna oui nazo soutenir combat ya mukuna po aza patriote batika ko intimider mukuna eza erreur mingi eza erreur mingi kokende kofunda mukuna parce que mukuna sengi yo Joseph koyebisa biso nani aboma musée mais il faut zala na soni kokende kofunda parce que soki mukuna lobi oui naza na raison parce que yo zalaki wana na pouvoir yo en tant que raison parce que yo zalaki wana na pouvoir yo en tant que mwana ya mutu wana pourquoi osilisi procès wana te batu bayeba bien pourquoi osambisi edika penité Mobutu alobaki entre un ami et un frère le choix est clair ndenge nini yo zondima ami mozoboya frère na yo non oyebi biso toza baafricain baafricain babondela baafricain baloba omoni ndoki belela jour asuku okendaki nga kati ezalaki kan nakendaka kuna te mpona nini papa tika Maurice tu as suivi papa bosolo bawewa nyonso ya Kinshasa coup de chapeau na bino aza ndeko na bino congolais mpona nauti koreklame morgue ya papa na ngai justice esalema nde bato akinga kati bango bayeba memanga na kinga kati yango Nzambe asalisaki mingi omoni na makambo nyonso toye kobima Fati Beton président peza olaksike oza moto ya justice atindi bato baye mpe major baye kolongolanga na mosala oyo la police. La police.